alobi penda ki apesi biso mwa pe tabi mwa mbongo te abe apesi biso penda mbongo oyo bakokunda Chaka Congo. OK. Ya ngai er moko nazome koloba siko bakodation bato misu ba osala so bapesa so pe façon ni ba osala bakodation parce que mbongo okunda de ces zoami. Yeah. Mbongo yango nya ba soso batenga nazopesa kodation te fo bapesa nga kodation wana eza ya kokunda po bapesi 50,000. Na limite que 50,000 ezanga transport ya bato. OK. Na limite 50,000 ekosanga mwa bato bazama ba secret. Mais ce que ba plateforme zo sala wana kodation yango eza ya nini? Va mususu pe ye oya mikolo ya Belvina Sila. Babi basala ba nzonzi. C'est ça. Mais ba yepe na vent moko boye. Omoni vent bakanga ngote. C'est ça. Au moins du mois balobaka. Nga zo mekaka koloba na ba sœur na nga Thérèse. Aza surtout pour la maman Thérèse. Maman Thérèse, tu kolobi maman Thérèse. Jamais koloba maman Belvie. Jamais koloba maman Belvie. Maman Thérèse. Obane maman Thérèse. Pourquoi obine maman Thérèse? Pour Thérèse Banda Kala to ba ke Thérèse Sarata to benga maman Thérèse. Na respect moko pe boali pakati. Parmi ba sœur oyo ba se respectaka ba Thérèse dans la classe. C'est ça. Abebi sa tempo na yo wana te. C'est ça. Abebi sa eloko ne wana te vi ya likamo moko boye. Po abi ningali ngataza ka Thérèse. C'est ça. Et ça te polémique de mto ko sala to best ko sala Thérèse. Mi ba ka ça za bongo. Eza mamusu atasane lokote Thérèse a joué azane kaka ninga zwaka. Siko peso ba fanatique na yo ba comme pe ba fanatique a Belleville. Mais ce que tu as ozo kota na makambo wana carrément okomo kabola. Na muto za ko linga yo a perdre. Donc garder mai na yo. OK. Garder si ka tempo na yo. Les qui soko ça les qui mabe ba senga pardon. Parce que pardon a signe faiblesse. C'est ça. Pardon a force. King France Télévision Ndemara chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba mingi musala Ndemaka. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Yannick Wenge Yonde Makam. King France Télévision Ndemaka. Salut très chers internautes, vous êtes bel et bien sur King France Télévision. Lelo penza na yambeli bino mutu ya sikate mutu ya kala tozalaka na déjà awana kati ya King France Télévision. Avant ko fongola mutu nanga na ngina pesa ba salutation na ngana ba condoléances na ngana Stéphane Mabila oya bungisi tata na bango mukonzi ya Cristal. Stéphane Mabila mes condoléances de ma part na part ya King France Télévision. Ba salutation na nga à tous les Gaulois de partout Escabozali, Fabrice Guitan, vous Escabozali, Didier Chombo, Petit Jésus, Charles Tite Namoufini kwa Djobour, Tourson Deolo, le président des Gaulois de Djobour. En tout cas, Nazo Kotsa invité Nanga, bonjour Jojo Moulex. Bonjour Malina. Ya Jojo Moulex, famille Lelo Lisusu, Yo Lisusu, na kati ya King France Télévision. Na kati ya King France Télévision, vraiment. Ndako esa la pe mba découvrir que Jojo Moulex est na kati ya Afrique du Sud. Vraiment. Oui, na profité na présenter sur mes condoléances na boss Stéphane. Vraiment za boss moko, il faut na reconnaissant. OK. Za boss moko vraiment apianga musala. OK. Nazo futa pendaku. Vraiment faut na reconnaissant. OK. À la vie c'est toujours comme ça. Na boss Kaninda. OK. Kaninda. Gaël vraiment ba auto ba soutenir nga aussi na kati ya mboko. Faut que ça reconnaissant. Merci à Jojo Moulex, le loto yambolo ko l'évangéliste était le loto yambolo ko la artiste comédien artiste na biso ya maboke kaka ndenge lobamaka ya Jojo Moulex to mona ki Chaka Congo oyo azalai kokota na makamna bino ya babitumba ya batkokufa Chaka Congo atelemaka ezala ta ba musicien Chaka Congo azao telema mais to moni liwa Chaka Congo eleki na persi bino boyena ba base na bino bobomi liwa Chaka Congo ezolo ba mati nini yango esali ke Chaka Congo lelo aleka inaperçu na ba makamnyo so tomona kuta obunda na tono auto hôpital ya Jojo. Bon, on a pesa d'abord nzambe merci. Surtout na famille l'extrait o ya Chaka Congo vraiment ya mwana
vraiment ça libiso passe parce que en novembre tout au solana yé. OK. Donc tout au solana makambo tono. Moi tu makambo tono salamaki naza témoin oculaire, magé de loin. Parce que vidéo ya tono, o sikilanga na plibiang. OK, o tona bibi na hôpital. Te o tanga zobela. Pourtant tona zobela a benginga. Ngabi tono longola soni sala vidéo nengoza l'état oyoza tindelanga ngo ngana ko partager yango abikoyoka na ta oyo ngo kufa likola cap petit cap pa kufa sonyo ebomio oza ne l'autre côté na minute oyo na soité aya sali vidéo atindelinga ndi na partager vidéo donc na partager vidéo production vidéo et permettre chaque Congo amoni pe vidéo ayemba la moko kozwa ton nom à partir il y a un hôpital qui peut être batala pena ambulance chaque Congo ambulance balongo lui ton nom na hôpital wana ba memi hôpital o esenga ki vraiment azoba soin ndenge lelo abiki na bengi pe président chaque Congo alobi nanga Moulex problème ezali awa mbongo mais to sepeli na belle vie asali acte na ye ya kopesa mbongo moko na leki na nzamba pambola yo sorry apesi na tono j'étais au courant ya makambu nyonso mais les choses graves comme on a chaque Congo omoni azalaki privé moko au début bato bazala moni mabe mais bato bakoma comprendre mabe mal nécessaire c'est ça te okomona meke chaque Congo so akoti likambo na yo solution fezwa to na ndenge mabe te même ceux qui akolia na ye parce que mutatambola ka komabika ko futa transport ko futa boye mi bakasi kolia ezalaka ke te eza par rapport à azokende na ba bureau bato voilà ta bien acha car là ça na voiture à malam c'est ça ozomona des fois na biso ba congolais zanini ceux qui mutu makaza mbongo molo la somi voiture à bien ba bono mais amoni azaki mutu makolo ba place biso sengi akende c'est ka futa ba transporter et sengi akendaka bamoni mpe moto aye aza responsable akomi mais balobi liwana eleki na persi te nanu bakufi te nanu bakundi ete plutôt problème ezate mais bino boza na groupe ya bacomédien boza na bagroupe WhatsApp qu'est-ce qui se parle autour ya liwa ya chaque Congo parce que babezeye belebele bolobela sur chaque Congo non te ezali problème ya kani ndenge ezalaki tozela kani esila peut permettre tolela ye na honneur po oya tala asala ebele nakoba te peut-être asali pas na ngai te mais etili ke asali ebele même nga na baselemo nga na kufelaka mwana abenginga abi olingi alobi tokosala boye po mbongo ebima nga bi te na okundenga moko c'est ça papa nabi Jo Moulex est-ce que na ko aider na quitter sur le terrain artiste à danger na ganga to sala vidéo po obika ndenge masolo ya nga bi te ya merci na okundenga moko nde esala yike mais approchant ngai OK donc olingo ça ba internet na biso Kin France Télévision que chaque Congo na ba kundiete parce que baliba kundaye na honneur voilà parce que président de la République Fachi Beton merci a payé $50,000 OK na CP na grand frère Marai il a bombité a lobi pena ka pesi biso moi petabi moi mbongo te a pesi biso pena mbongo oyo bakokunda chaque Congo OK ya ngai moko nazome koloba parce que bakondation batu musu ba osala faut pas pesa sope façon ni ba osala ba condation parce que mbongo okunda de ces zoami mbongo ya monya ba sosusu batenga nazopesa condation te faut pas pesa nga condation on eza ya kokunda po ba pesi $50,000 na limite que $50,000 ezanga transport ya bato na limite $50,000 que sanga moi bato bazama ba secret mais ce que ba plateforme zo sala wana cotisation eza ya nini en tout cas boza na problème makasi bino bato ya maboke lelo ya Jojo Moulex alobi en tout cas cotisation na eza nini lelo ba internet ba olinga ba yeba Jojo Moulex nani Jojo Moulex kombo ya Jojo Moulex euta wapi po lelo Jojo Moulex ayeba na babi Jojo Moulex aya Afrique du Sud melaye ayoka na lisusu te babio komano évangéliste message ne opesa ba azoyeb sa ba fanatique na ngai elebi nango ser moko boyebi singa mukolana salinga pasi abito na kana 3e primaire mana bayana nga kasa soko na salikali kam to benga mobali no Jo Moulex wana mona
Nabia solo. Donc, pour te dire que dans la mémoire na batu, il y a un monde qui m'appelle la musinga, et ça par rapport à tout coup la paix. Artiste moko musicien danseur prako ya JB Moulala et ça li pas tout confusion. OK bakaisi Jo Moulala yo. OK mingi babengi babangi bangi donc pour dire que ngaye yo en personne vraiment kaka ndenge la sœur à lobby na Afrique du Sud kaka ndenge ya koluka mais on a compris une chose nazana loko kati nanga pour dire que des fois ba nanga na Congo na pesi moi nanga Michel Mbote na moi nanga Chris na France Michel na Chris na Beverly so na ba mi ba na tangi ba na basi na botanga bino ba baby girl bino nyasu ba salutation la bino Baba papa total émission moko boye na moni cheki to zoloba moderne idolne na moni songo la zoloba ça me fait mon accueil fandé sur le terrain mais ne boulot mais quand na Congo moi bazo ku miso quelque part na landi show galobier a efitra Jo Moulex na Kokodioko amisala ye shoga bon na ça pourquoi je suis Moulala. OK j'ai compris qu'il y a des gens de l'on d'habitude solo moko boy markanga ça m'a révolutionné abia ya kana studio paye mangwa moni abi nazo luka ba jeune moko ko to na vie moko vie dango nini Jo Moulex alongwe okoko ya ko incarner rôle moko wana te denda ke ayaka ne pas composer chanson bakutana na studio musique de l'on de tangwa ye ay incarner rôle maman yuyu la pesi yuyu na Canada mbota binanga tozu jeune moko kama kamuloko la yo OK ne va pinani José de Londres mais ce côté là le José de Londres a émergé quand même bon qui est maintenant Jo Moulex sécurité na mboko yo ça m'a révolutionné yango je na yebsi na ba fa na ngai pourquoi je suis Moulala les oya on a dit oui ça fait mal ba réalité ça na ngwe belé otoko lobate mais tozi moi conscience que bon l'embate bon soutenir Moulala do azozongela pena ma solo na ye en tout cas to continuer na yo te 5 to ko ta base o bino bata maboke bo ko ti sababi lelo Teresa na Belleville eza ekeye mati mwana na bino datia équipe na makambu na e ale côté li Teresa komi ekende mata eza nini finalement bino bozaka na makambu na kala to ebimika sur internet ya biso makabo moni une génération ça va, l'autre revient. Ça veut dire que dans la génération, génération avec la major Bissadid. Il y a un zonzing. Vous comprenez? Major le Lopé Salipé, Bimi, grâce à major Bissadid. Tout le monde peut battre, tout le monde peut producteur rebelle. Vamos payer. Oya mikolo ya Belvina Sila. Babu basala ka banzonzi. C'est ça. Mais ba yepe na vent moko boye. Au moni vent bakanga angote. C'est ça. Au moins du moins balobaka. Ngazo mekaka koloba na ba sœur na nga Thérèse. Aza surtout pour na maman Thérèse Maman Thérèse, ta kutorobi maman Thérèse. Jamais koloba maman Belleville. Jamais koloba maman Belleville. Maman Thérèse. Obane maman Thérèse. Pourquoi obane maman Thérèse? Pour Thérèse banda kala to ba ke Thérèse Zarate to be ka maman Thérèse. Na respect moko pe bo likolo. Pourquoi oloba sœur Belleville? Pourquoi Belleville parce que za sœur za génération moko ya Thérèse ate. Sikoyo okotala sikoyo mutu lokola tinga. Na banda ko sala nini moko na leki moko boye. Omonte ke balba so moni mukolo na mwana muke ba discuter so moni mukolo na mwana muke ba discuter ba discuter ko benga na mwana muke na polité c'est ça est-ce que ça nanga mais to mona Belleville revendiquer ya na na ko expliquer yo ngai so ba moni yo manquer nga ba yo manquer vie mais est-ce nga la comment déranger yo et ça lui mabe alors bi misango ozong sa réponse mabe on a lo ba o manquer nga c'est ça ba ko condamner yo moi ça c'est poli hein tout le monde a manqué Jo Moulex on dit Jo Moulex alors ba momo ko bêtise na ba téléphone c'est ça il y a une photo moni mukolo na mwana muketo kona na mwana mukete ke mwana za impoli c'est ça peut-être eza alika moko boye mukolo amitié na place na été OK de mwana éclaté et mwana sko a éclaté vous comprenez donc ami yebi rana été c'est ça c'est ça le problème na bakana ba
maman nanga Thérèse aza certes coopération bien oyebi ozar en tout cas parmi bakati parmi ba sœur oyo ba se respectaka ba Thérèse aza na classe c'est ça abebi sa tempo na yo wana te c'est ça abebi sa eloko ne wana te vi alikamu moko boye po abi linga tazali ka Thérèse c'est ça et ça te polémique de mto ko sala to best ko sala Thérèse mi ba ka ça bongo eza mamsusu atasane loko te Thérèse a joué azane kaka ndinga zwaka siko peso ba fanatique na yo ba comme pe ba fanatique à belle vie mais ce que tango jusqu'au ozo kota na makambo wana carrément okomo kabola na muto za ko linga yo a ko perdre donc garder mai na yo garder sika tempo na yo les qui soko ça les qui mabe ba sengaka pardon parce que pardon a signe faiblesse c'est ça pardon a force ozo mona fona ba ke na pourquoi nazo sala débat na les qui ko produit na ngote la micho to stari bien so to bido kito ke na ba cash we leki nanga belvi azana cash na si la azana cash na ozo mona muto azui quand même yaya ba pe teleke maboko sorry na ko pesa pe ya président sai azana leki nanga mais na ko pesa ba respect parce que na musala ko biso to ko sala ye a émerger c'est ça po sai piringa to sani ba makambo ebele na sai yeti loko yo nini crime ko boye nini o wera bwaka yo ya to ngana ya to koma film na ngana sai Mama Benedite Mama Benedite Nanda salutation na Mama Benedite Mama Benedite mbote Mama Benedite salutation na oya isukite Mama Benedite comme nini azo kopona le kwango to sali yango na sai ngam na déjà filmé wana est-ce que tu comprends le kwango mais lelo na moni mutu za olala ne pembe tu et moi ya jo ya kana no lelo yo a émerger fona beta maboko c'est ça ozola nanga fona beta maboko kena no ba ye lobi te photo passer to moni ke Moussa la petite pesi valeur moko boye na ko peut-être pour défendre te ya défendre nga c'est ça il pas comme kena ba tu poto akomo ça pour moi c'est la fierté c'est ça dit na na ke interview moko ya Caleb sala nga bien abi esu ba sala ba kokra sa barange parce que le monde na so pe barange côté c'est ça atabisona tozu yango te mais le quand même artiste ça va pour so Caleb ba moninga akotanga na mutuka c'est ça to ko deal o to za ko deal donc ça ça pe mo na kanga jalousie pona ba leki na biso ezate donc Thérèse Amitia na place na ye ok Jojo Mulex message mingi malgré ba besoin na message ni européen ça na bandeko na biso à est oyo bazokufa chaque fois to moni batu ebele ba komi ko attaquer président ba komi batu a Moïse ba mocha yo moko lukaka batu ba cha président Tshisekedi na nini wana oyenda obomisa bana Congo message nini penza opesa na public oyo pona batu na biso à est d'abord to ba na ne signe to tsaboye de lingola kisa donc tout ça na tatate ba po ba nyoko la biso bana nazoro bakana daza kwa dese na eyandro na biso président Félix et puis na gouvernement mobimba ya Congo tout kana makambo ya ba polémique to landa likambo zo le polémique na banze mwana ezaki toroté ozoma wana ya pona moni tambo ça la polémique na bitumba c'est que besoin ngabo rendre parti moko faible. C'est que boza concerné. Nini tole la matanga, tole la matanga, yokuno komotsa nzembo ya makaba nzela papa o nzembo nyoti. C'est ça. Balobiti ke nzembo neza mabe. Balobiti ke nzembo neza mabe, mais nzembo o yotie. Ezo correspondre te na makambo ndenge tozolela matanga donc tout ça la langage moko tout le monde opposant na biso ezosala musala ça le kola lopar ngana mutu avita na mutu DCP yo mutu mazeme mais er lokolo zo beto zosala nini la ti varese moko pona mura ya mutu moko te mais pona mura mboka na minute est ndi ba onde bazo souffrir donc alo to luka to se réunir to soutenir to wela kaka faisait Félix azana te wana so minta osala bongo c'est que aza mbuma mabe
Ok. Merci Jojo Moulex vraiment na Rosala sous na plateau na biso moi ba message ba salutation na batu parce que to komi déjà na souka émission na biso moi ba salutation na batu surtout au ba Hollanda yo lelo na Kin France Télévision. Na pesi boss nanga na Cape Town Théo Ngandu na pesi vraiment ba salutation na ya mingi des autres tindelinga billet pour na Cape Town na pesi Malidi na Belgique. Boss Théo Ngandu ba salutation na ya wana. Malidi na pesi Mama Bénédicte Malanda na Belgique, na pesi Ombote, na pesi Rita Moulemo, Mama Rita Moulemo, Mama na Josué, Mama na Tyrone, na pesi Ombote, pesi Kaozali, na pesi Sylvie Mouyaski, na Allemagne, na pesi Rit Toussevu na kati à Londres, Ange Matutala, une akobo sanate, Mama Chantal Luta, vraiment bateau tout bateau soutenir Jojo Matumabi, auto solo lunayo. Kala mingi te pourquoi je suis moulala nazo bandango awa na osukana Congo ya papi Moussoyi na Londres oyeba ba projet ndenge zali vraiment mingi ya koloba ezate ba open na raté ba mbote mbala sima boza ba mbote na bino. OK, merci vraiment, vous étiez bel et bien sûr Kin France Télévision. Gisèle Tonombe na kati États-Unis na maman Francine na kati États-Unis. En tout cas, merci vraiment ndenge boyamba ki biso et pas na bino sans permission na bino. Nga la pesi salutation à toute ma famille, la famille Banza na pesi salutation na Yannick Wenge gravement marié na pesi salutation na na Jisse Chibasu babi l'homme à la terre avantageuse na pesi salutation na na JB babi papa Tembo toujours molokai ezangate molokai ezangate ba salutation nanga à tous les Gaulois de Djobour babi mikolo tozaka boye na bo capacité ya Fabrice Gitanvu tozolobela mikolo ka boye en tout cas le 20 a fait le 20 le 21 donc papa Hervé mikolo ezaye na ye mikolo ba contrat ti les 15 lisusu donc tous les Gaulois bozala uni biso nyonso tout derrière Ferregola malgré ndeka toza uni pour na guerre ya est les petrozala uni pour na hotel misa bendele na kati ya Adidas Arena bisous bye. Kin France Télévision Nemaram chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba minte nsalande makambo abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Yannick Wenge yonde makambo